Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Bonjour, bonsoir, bandeko na biso, cela dépend, il y a l'air to kutani, bandeko za chaîne nabino, bana Mbeteng News TV. Toi na deux chaînes, Panda Sango Congo, na bana Mbeteng News TV. Oye pe sarabino information juste et vrai, s'il vous plaît. Ah, toi la polémique ti. Bandeko polémique ya na tinate, oza chaîne et le belabino de tout et de rien. Na minito boyebi nous eza, boyebi mboko na biso, na minito toi na ma problème trop sérieux. Nous avons la raté, na luki na makasi. Invité na lelo bokomona ye. Ya linga rapena mingi banani te puisque amuto abundaka dans l'ombre, mais lelo yo ami monisa expliquer bino. Et là on est dans le Congo na biso Congo expliquer bino. Qu'est-ce qu'il faut faire pour na mboko na biso kende Congo et kende liboso. Ni na ko sala puisque dans l'avenir ni to ko sala pour biso ba congolais pourquoi to na chance te. To méritera toujours, to lelaka toujours. To lelaka to sala ko lela. Ah, un grand pays. Oto na nyonso yo o mokila za nango biso za nango nyonso mais mokila za nango moko mibale mais biso to za na nyonso pour ne to kozala jamais re toi mboko lelo to toujours malheureux pourquoi yangola lelo na bengi libino mutu moko ya munene s'il vous plaît c'est vrai congolais bon mais ça là toujours juger bato milongi mais boyoka ni na koloba na bino à travers makaba koloba na bino peut-être vous croire na on sait jamais avec na biso Congo et ça na bateau ba solo ndinga solo na minito na milibino un grand monsieur Mouta diaspora, s'il vous plaît, sur Zoom, nous avons tourné le plateau. Hier, nous avons expliqué pourquoi nous avons envoyé et puis nous avons dit ni pour la solution, il y a un bon Congo. Bonjour, monsieur sur Zoom. Bonjour, Mbeteng Joël Photo. Ouais. Bamboula. Merci. Et c'est un moment sur le plateau, il y a télé. Bomoni binomoko et continue nalati. Bakomi nini FARDC. Ils allaient soutien monene. Mais avant tout banda, tu senga une minute ya silence. Ce qui totali ba image, ndenu bande konabiso bazali ko kufa, bazali ko kende. Na cause nini? Yango biso to kolobela yango lelo. To fanda na silence ya une minute pour na liwa bande konabiso. Merci, monsieur sur Zoom, l'introduction. Vraiment, c'est vrai, on a été contre mon année. Ah, monsieur sur Zoom, Gomeke, Bukavu, et qu'il y a Zoga Bukavu, sur Bukavu, il vura, et où tu connais, lobby awa. Bon, na yébité, vraiment, est-ce que biso, n'a mbonga na biso, vraiment, franchement, ils ont qu'un gars, wenze. Tous en armée, na yébité, vraiment, est-ce que tous en bateau pour bateau kota pepele on dirait un grand pays comme biso on dirait ton armée par rapport à quoi ils ont mis à placer peut-être qu'on expliquer biso au me fond la biso moi bongo pourquoi ils ont ça la manengwana à vous la parole s'il vous plaît monsieur. Merci pour la question Anna. Na kokolo banaza mona soda naza soda. Pourquoi? Parce que na sala service militaire. Ouais. Soko sali service militaire okoyeba armée discipline ezalaka na armée. Oyeba makamoni ni armée tambulaka ndenge nini. Mais ezali kokamwa na mboka na biso mboka monene neti Congo avec 102 millions ya population et que tozala na armée oyo ezomonana te que armée mosusu ye ekoti nango na Goma Malembe. Mais le problème ezali bakoti na Goma Malembe. Le problème ezali ndenge bazoboma bandeko na biso. Yango ezo sala pasi. Yango ezo sala pasi. Yango na senga ki na lobi soki bana nanga ba okota armée. Na opeksa bango te. Po babundela mboka. Alors, ba ye bakoti na Goma. Mais biso tozomona armée congolaise FARDC ezobunda. Mais FARDC azobunda na nani. Rwanda, c'est un petit pays ndenge ba balobaka eza moke. Mais le problème eza ya moke wana te. Qui se cache derrière Rwanda? Est-ce que mingi bae bakango que autant azali na base na ye na Rwanda? Elingi koloba nini? Elingi koloba ke mindu kiyoyo ba Rwanda bazanango
eza bango te eza autant mais soki totali tozongi sima le président Sarkozy alobaki na discours na ye Congo eza monene mingi il faut Congo azwa na mwa mabele na ye apesa yango na ba voisin na ye mais bato babosani ke nzambe mutu apesa biso mabele wana toza na mboka mosusu te mboka na biso eza Congo toza na mabele mosusu te toza na plus de 200 ethnies na mboka wana soki nzambe alobaki apesa biso ba bénédiction wana soki mutu lelo alinga bondela Congo atuna nzambe pourquoi atonsa biloko ebele da kati ya mboka wana alors armée na biso ce que se retrouver vraiment bato bazotuna mais ndenge nini armée yango ezosala eloko moko te armée yango nini alors totali na armée soki bino bozwi bagene mpo mikolo oyo mobilisation eza makasi ke bagene il faut bakota na armée alors ce que nous demandons ke bagene wana bazokota na armée babimisa bango baforme bango na bamboka oyo eza ageri na bitumba o babunda soki tozwi Burkina Faso par exemple soki bagene na biso bazwi bake koencadre bango kuna soki tozwi Niger bake koencadre bango kuna soki tozwi Tchad bake koencadre bango kuna bagene wana lere bakozonga bazala basoda ya kosakana na bango te et il y a encore armée na biso ezalaki koforme basoda ya Afrique comment biso tokoma na 2025 armée oyo bandaki koforme baarmée ya Afrique ekoma sima et pourtant na Afrique toza 8e armée mais 8e armée yango sikoyo ekomi ya Kombo boyebi biloko wana nyonso ye facile mpo na nini nos soldats ne sont pas équipés nos soldats ne sont pas bien payés hein batushaka mbongo malonga te na 2024 un colonel a touché $80 un colonel $80 vous imaginez colonel a touché $80 bongo soldat première classe a touché combien bongo général a touché combien alors biloko wana nyonso c'est ça là que bakoki kozala motivé te conseil eza moke biso tozalaki na armée na kati maloba te mais c'est sur mo to soulever le mot très capital un colonel a touché $80 et puis mais qu'est-ce qui fait que ba député ba touchaka na mutu moko au député na bi musana bango te oui ba défendre la cause ya peuple mais cause on a minute to na bitumba to mona cause on va défendre les athées ba toucher sur 21 sur 32 000 différence par rapport à quoi mais différence wana ezali manque ya volonté eza motema mabe oui eza motema mabe ya ba politicien oui ba politicien mboko na biso en tout cas ba mitema mabe ata ba wela ka kolia ata ba wela ka salaire vous ne pouvez pas arriver que ba salaire na bino ezala ndengwana et que bato yo bazo bundela mboka oyo balala ka libanda vous savez avant ngana yawa nazalaki na conversation na soda na ngai moko ba soda na biso ya biso oui ayebisi ngai alobi papa ça fait 9 mois namoni nanu ndako na ngate namoni mwasi te namoni bana te ça fait 9 mois wana aza na front akumbaka blindé ni le bi lengo utolo ba yo mo batana équipement te bon se ko blindé ngo utwa mais blindé eza moko te eza moko eza belete ou bien ba matériel ezali et fanda nango et sala comme ça la te parce que ayebi singa ya lobi ça fait 9 mois na monaka ni bana ni madame 9 mois zaza libanda soko tuniye siko salaire na ye eza combien abani ko seka abi papa yo moko yebi na kokolo bana yote mais na yebi yango eza mawa mingi yango na to sengi na ba député na yoka ki président lobaki basa l'effort président assemblée président de la république président de la république alobaki basa l'effort ba changer train de vie na bango. Cela veut dire ba diminuer un peu ba salaire na bango mikolo. Excuse-moi nani na chamo mke parenthèse. Est-ce que siko tant ba kena ba salaire on a bango peut que jara ngo voter biso ba député, bon on voter biso tant ou bien eza bango ne ba proposer un budget
pona kofutaka bango est-ce que bango moko pe ba insistaka bango moko pe ba insistaka parce que les systèmes les systèmes que nous avons actuellement au Congo ce qui système wana longwete mawa mingi système net système mais système ya ko toucher ba salaire ya mingi système au moni na Congo tozana sport moko eza bien o batu ba sepela nango mais ezopesa batukanda sport ni koyiba eza sport pour na biso alors bandeko s'il vous plaît vos appétés vos s'abonner est très important moni makamoto ko solo lawa pour congolais mais quand même ko fongola ma ben na bino ba congolais soka nango quand on parle de sérieux bon mona to ça la blague auto le beza sérieux mouton na mis na plateau il n'est pas n'importe qui makamayo lo bana biso za po mekako ko fongola biso mémoire to comprendre mboko na biso Congo ndenge nini etambulaka mais c'est sur Zoom c'est vrai. Oui, sport. Oui, sport national. Justement, c'est ça. Koyiba na Congo est comme un sport national. Yiba na yo, bakosala yo lo komokote, lobi pozo tambola na yo. Vous vous rendez compte, ce qui mutayibi 100 millions. Obi 100 millions ko tonga combien d'écoles? Et koki ko pesa minduki boni na armée. Et koki ko somba ba blindé boni na 100 millions. Mais basoda na biso $80. $80 basoda na biso bazozanga minduki basoda na biso tozomona ba image oyebi na mbulo tokomi na 2025 mutako kosa biso disute ah oui mutako kosa biso ve encore tokomi na combat ya numérique bana na biso ba yebi sikoyo ku utiliser ba portable informatique eza maboko na bango bino bobombi koto bolobi rien mais ba image ezolo bela biso yango siko ba solongo batiki siko ba zogoma facilement ba zo biloko to facilement mais ba zo kengo facilement soit disant que armée a se repliaki ba ye bakoti mais banani yango bazo kende koloba na bango que bo se replier. L'armée a été infiltrée depuis des années. Armée na biso ba infiltré en lelote. Ah oui. Ça fait des années armée ezali infiltrée. Obi biso to vivana ba Rwandais sans to e ba kemuto na vivana za Rwanda. Ça fait des années. Talaba ajo to komi nango. Oui oui. Rwandais azalaki na ye déjà. Rwandais azo vivre na biso. Rwandais azo étudier biso. Donc azalaki na plan na ye. Ayaki na plan na ye. Yango no moni ke ba komi na armée. Nana ebité que général azala Rwandais, colonel azala Rwandais, sodo azala Rwandais, nana ebiangote. Mutunyo sa ebiango. Mais silence total. Ah oui. Silence total. Batu bazo banga na bango, mais toza na district moko na Kinshasa. Ba banga ka makambote. District Nchangu. Ah oui. Obi na Nchangu, biso bata Nchangu. Mukolo bako meka biso. Batu ba okamo. Bako défendre mboka wana na ndenge moko parce que toza ba chinois sima. Ouais ouais. Toza ba chinois sima. Bino ozane de banzoi. Toza neti banzoi. Ah oui. Alors na Nchangu oya yebi ye moko ke aza Rwandais ke lobby. To yebite ndenge ba makambo ezokende. Mais biso to yebisaka il faut que zong sa mal na malte. La Bible nous interdit ça. Mais balobaka nguma soka lali omoni misu mibale eza nguma moko te ba mibale yango no moni na Nchangu soko moni muto ya Nchangu okanisa azaye moko te baza mibale baza misatu alors soko meki okozwa pe réponse na yo alors ba jeune oyo ba se donner ba kene na armée. En tout cas, chapeau. Est-ce que les gens ont déjà les jeunes bazali entre temps ce que les gens ont dit que armand ont foot à bien de foot à $80 ce qui $40 bon nimo kende ndenge moko na biso ndenge zalelo ezelo ko kolobalisu te que ya mutu moko biso tozo défendre pas le président de la République. Ah oui. Tozo défendre mboka. Ouais. Tozo défendre mboka. Identité. Alors mutu moko ko tika les sous simate mutu nyo sa mi pesi parce que yebi ke tozo défendre mboka na biso ata 1 cm moko e koki kolongwate na mboka wana. Alors pour elongwate il faut toza liboke. Il faut toza liboke. Biso to vivaki yango. To vivaki on na epoko o to banda kolia 3 fois. O to benga 3 gon. Na tongo za petit déjeuner, na midi au lait, na poko au lait.
après l'ongwe 3 gonds et comme 2 gonds, après l'ongwe 2 gonds et comme 1 gond, ou parfois rien. Alors biloko wana nyonso ce qui armé na biso to pesi yango ba moyen te. Yango na biso to sala ndenge baninga misu bazo sala. Net baninga banani? Baninga ya Burkina Faso, ya Niger, ya Mali. Boyebi ke na Burkina Faso par exemple. Vision ezalaki simple. Le président sengaki na population, a dit voilà, tolingi armée na biso ezala équipé pour ba parti nyonso oyo batwana bazu yango, il faut to récupérer yango. Pour te récupérer yango, il faut to zana basoda, il faut to zana minduki. Population a pesi mbongo. Population a pesi précisément bato ba homme d'affaires yakuna. Ba homme d'affaires yakuna banini pour afandisa ki bango atalisi bango. Atalisi bango. Président la Katio n'a été président de la diaspora. Vraiment, c'est vrai, le lobby population n'a pas fait bambongo. Mais bien sûr, on va voir le sac qui va na vie qui sont mes bases na Congo. Kuna koma batambongo, koma ba Libanais, ba Indien, ben on pèse à mon bongo na kuna. Non mais on pèse à bongo ti. Indien on pèse à te. Mais totalement na Congo bazali na bango. Bazate, ba kozala kate parce que zaka to koma kaka no abedachu. Congo les femmes vraiment. Mais wana siko koti na comportement ya congolais. Non, mais attends, mais comportement, président, Nazolo ba oyo et monanaka. Tangilanga, est-ce que, pas fait que somme nakini baza? Te, na ba Congo wana ezali souti. Bon, mutambo ni nazala kisasa. Baza na bango. Tanga moko yo yebi mutambo. Est-ce que yo yebi yango na neti na Congo central? Na Congo central. Mutambo na Congo central ko yeba te kezana mbongo. Wana c'est autre chose. Ko yeba te kezana mbongo. À l'époque to leki siko ndenge nazawa. Il faut ko bimisa bango, ko yebisa bango valeur ya mboka. Mais problème ezali na biso na Congo, batu bazo banga, soki na pesi mbongo yango ekokende wapi, banani bakolea yango. Ba yanke bazali. Parce que ba soda bakomona couleur nango te, ba minduke kosomba mate. Est-ce que tokolo bake ndenge mboka ezawana le président de la République abimisa mbongo te pour basoma minduke. Abimisa kimbongo te po ba pesa basoda. Mais suivez zate. Mais suivez zate. Mais c'est comme muto so ki paranango o yebika so ki parana makambola na souvenir soki mutu ya défense soki nani o soki ministre ya défense soki nani o so ki parana makambo Italie makambo armée tant muta mbongo ekete bako interpeller te batuna. Wana komi lisolo mususu. Dans un pays de droit. Au balobi état de droit o yemoko président lobaki état de droit. Quand tu voles, on t'arrête. On te met en prison. Ba boteli yo biloko nyonso, ba zimbongo wana, ba zongisi yango et sali musala nango. Mais le problème, tala Israël Mutobo, qui est confrère na yo, bino bato, bozaba journaliste. Exactement, ouais. Mais ce garçon, félicitations. Grave, yebe na pese ko Israël de pese moto musala bikomona motema na ye na Congo. Oui. Apesa motema na ye na Congo. Yalo baka polele. Oui, ouais. Makambo o yalo baka mingeza vérité. Alors, comme Congolais alingaka vérité, Congolais c'est quoi comment anormal et comment normal, normal et comment anormal. Congolais alingi sous biloko konate pour nani. Parce que dans un pays quand il y a des difficultés, les gens ont faim. En tout cas, nous allons Matou et yoka. Yoka, te pesa ouverture makambe belé. Yango moni ke batu belé. Biso to kutani no espère. To koti ba biro misus. Et quand les gens nous parlent des Congolais, obi mikolo kaka kombo ya Congolais comme elengi. Kombo ya Congolais ba komi ko respecter ngo siko muke pona nini po ONU Conseil de sécurité 15 membres ba répondre balobi il faut que Rwanda abima na Congo, il faut armée rwandaise à sala lisusu eloko moko te na Congo. Balo bango bandakala, balo bango bandakala. Mascarade te. Oyebi eloko il faut ba image siko ezali. Lelo yo tozali na studio. Na momo yo ba membre na biso ya diaspora bazana marche, ba accompagner ba mama. Wana to yakuna, wana to yakuna alors, il y a un monique Conseil de sécurité leur est décidé, Rwanda a kende. C'est une bonne politique. Biso problème est en biso. Décidé te, baloba ba sanction pour Rwanda ba sanction dans le mais voilà ba loba kozwa mais les problèmes de biso ezali ba hypocrite ya ba pays ozana sima. Oyo to yebi. Il y a 3-4 pays bazana sima. Angleterre a eu une décision que ba ko suspendre
ba contrat o ba signaki na Rwanda. Union européenne azwaki pe décision ba ko suspendre ba contrat o ba signaki. Mais ndenge balobi papa mais na basalite poko suspendre elle ka bosala malamo balobi ka papa tutilani. Est-ce que koki koyebisa ngai un pays baza ata na goutte ya minerai na mabele na bango bongo bokende ko signer contrat na ye. Si vous signez contrat na ye, cela veut dire botindi ya boma ba congolais. Oui. Parce que leur yazo ya na Congo azo iba. Ouais ouais. Tant congolais bino siko batu botindi ye boza banani. Ah. Boza ba serere. Parce que bozo tinda ye aiba. Bon, leur ako iba, ako violer, ako boma, ako salo ya lingi. Azan état d'âme. Ah oui. Parce que bino batu botindi. Alors biso problème na biso ezali bato bazo tinda Rwanda asala mabe na Congo. Eza mabe ya kosakana te. Oui oui. Voilà, là tu as tout à fait. Bango baza responsable ya malheur na biso. Oui. Est-ce que toyebi yango ke mboka wana eza na plus de 34 sortes ya minerais o nzamba pesa biso. Ouais ouais ouais. Plus de 34 minerais o eza na kati ya Congo oyo bénédiction nzamba pesa biso. Alors biloko wana est-ce que ba voisin ba pays misusu ba osepela na bino ba osepela na bino te bazolo ba me pona nini ka nzamba pesa ngo ka ba congolais mais biso toza conscient que biso ba congolais toza conscience na conscience na biso salaka poto yebake richesse o nzamba pesa biso mboka na biso kokozala ndenge zate. L'Afrique a une forme ya revolver. Gâchette nango eza wapi na Congo. Si le Congo va mal, l'Afrique va mal. Il faut tous avoir conscience ya likambo wana. Pourquoi balobaka yango? Bongo biso moko au lieu tous avoir conscience wana ke mboka na biso etambola malamu, biso tokomi kosala ba sport moko ya buzoba. Muyibi kaka biso kofinga ka biso sport national mususu soko oyebaka ngo te papa mbetenge. Les insultes. Oui. Na Congo kofinga muntu eza nango gratuitement na Congo finga yo na ofinga président république na kofinga nanga ministre na kofinga muntu nyozo na lingi na kati malobate mais ndenge monsieur Cherzom na kati malobate ndenge sikoyo baronne bazoyiba kaka ndenge biso mo Congo po mibeza kal soute ce bano s'occuper na ba minéraux ba nini ezala sous na Congo te et comment siko mutra mutazo ba ndamu ne mabulu azo mabulu ke na ko exploiter na ndenge mbongo ne ke na parce que babenga ngo bakare mine siko mutra mutazo bakare minier wana eza biloko ya mboka ya Congo mais comment siko ya bat mais batongo mingi bazana ne peut basoda mal payé ba généraux botozongela na nos problèmes y armé vraiment. Oui. Quelqu'un qui n'a jamais été formé le colo ya brassage bo betier pété ya général. Voilà. À côté école de guerre té à sala service militaire té ndenge biso to sala service militaire. Oui. Mbala moko abimi général. Est-ce que commandement na ye kozala ndenge moko na mutu oyo po yebi mibeko ya armée té ayebi mibeko armée té il faut azala formé pour asala musala. Et conseil monsieur tokoki kopesa président de la République biso tozalaki na basoda ya solo o bakendaki na Israël, les États-Unis, na France, la Belgique bayaki kosala ba formation basoda wana misusu baza nano na âge ya kobunda. Pourquoi toluka bango te baya pona ko former bano nyonso ba accepter ba kota na armée? Il faut bazwa bango baza bana ya Congo bazali des pères et des mères congolais ou congolaises. Pourquoi baya na bango te ba banda ba instruction ya bana o nyonso bazokota na armée? Tomona ki ba image baza ebele na mikoleleki bazaki 59 000 déjà inscrits. Mais na ndenge tozo koma nakata 59 000 inscrits na bakulu na pe baza na kati mais bakulu na pe bazali bakulu na pe bazali po bango benda musala na bango babongi nango lokola bango baboma bato na bakulu na mingi baza bana basoda. Ah oui. Pourquoi baza bana basoda? Boye basiko botuna papa na bango bozo kipe bango te baba misusu papa na bango bakufa na armée. Bana wana il faut bakoma ba pipi ya nation.
mais soki bo s'occuper na bango te ba sala ni ba koma bakuluna yango no monike bana wana bazalaka bazo benga na bango na bakan banini ba mama na bango papa za disute bana wana sikoyo soki ba bimi ba sala mungu ba kimaka wapi bazonga na kan civil nini okende na kan po akene oluka bango bazate alors biloko wana ba jeune ba accepter il faut tout ça là par tous les moyens to aider ba jeune na biso oyo ba accepter ba kota na armée bazala bien formé et que armée na biso ezala armée au moins il y a plus de 100 000 Congolais ou Congolaises pour armée ezaka kapona mobilité armée pe bandeko basi bakoki kokota alors ceux qui baza plus de 100 000 et bien équipés bien organisés pour armée ezalaka la loi armée ezalaka discipline nana yebi discipline et armée te nana yebi discipline armée te biso to vivre na bamboka mindele to vivre na bamboka mindele to monaka jamais basoda pamba soda za na camp nyonso eza na camp baza na centre commercial na camp biloko na bango ezalaka kaka na caserne basoda bazalaka mpona kotia mwa discipline omoni basoda oyo bazobima parce que tozomona bango mpona makambo ya voilà mais sinon te soda bamonaka te mais pas na biso soda aza nini na cité soda azosala na ye banini tout ça biloko wana nyonso il faut esila mpo armée basoda na biso bakende kosala mosala na bango il faut et puis en plus tomonaka basoda bakende kosurveiller bacarré minier est-ce que carré minier eza place champ etumba mais tozalaka liboso na basociété bona kosekipere yango mpenza basociété neti bamiba bani bana osekipere makambo ya oyo tali badiama bazalaki na sikoyo basociété wana ekufa mais bazalaki basurveiller na biloko wana nyonso ekufa faute ya nani nayebi te eza faute ya biso moko eza faute ya biso moko un congolais quand on te nomme bapesi yo société obosani ke société wana eza ya l'état eza ya yo te. Qu'est-ce que disait le fait président Mobutu? Bapesi au poste nalingi komona plus de 3 personnes ya famille na yote. Voilà. Ouais. Pas plus de 3 personnes ya famille na yo. Voilà. Lelo comment ba nommer yo? Moi si na yo na kati. Bana na yo na kati. Ça va pas. Ouais, comment n'est moi na député nécessairement qui siffler na yo, moi na yo banini tout ça. Soko za candidat, moi na yo azali nasima pour lelo soki yo oza ministre, moi na remplacer yo ou bien moi maire intellectuel ba belé na voilà. Alors biloko wana nyonso ezo sala malamu te. Nous sommes responsables ya site ya mabe o ezo le kana mboko na biso to luka batani banda te. Avant to banda koloba Congolais ceux qui va pesi yo société au gérer au bosani que société wana ezali bien public eza ya l'état au sala nini okozwa batu o ya yo moko otie bango na kati siko bo bosana ke mbongo ya société wana kesi wana eza ya l'état eza ya yo te o confondre siko kesi ya l'état na bien ya yo moko yango moni ke ba société na biso moyen et continuer ezala malamu ezate entre temps na Congo ba intellectuel ba ebele bata aussi ba classe ba tomayele ba ebele surtout ba jeune mingi ba ingénieur yango te incité kutu batu nenso le lokulu na zo c'est grâce ça fait partie aussi à voilà. Alors, biloko misusu, moi je donne un exemple. Naza moi na policier na Congo central. Mais oyebi ke ba uniforme moi na nga mutrabi misaka mbongo pona sombela. Ah bon? Pono yeba état nini biso tozo vivre. C'est lamentable. Oyoka papa omoni na sombi babot na sombi uniforme na bango ndenge ba tokelaka bango kuna bon intérêt ya Congo pour défendre bon intérêt ya Congo pour moi na défendre mboka pour azala mingi na frontière omoni pour défendre mboka il faut azala impeccable azala policier ya Malunga pas policier ya Bademi Dakar na ba côté misusu okena omona policier alati li papa en plus papa fanda na poto papa fanda na poto moi na il faut azala yango tokokoma kote wana mpona bato bayeba ke armée na biso eza munene mais il faut emonana munene nango
puissance ya armée na biso tomona puissance ya fe wana po bato basepela nango mais armée na biso ezalaka mpe na bato oyo bayedaka bango les fils les filles dignes ya mboka na biso babengaka bango bawazalendo. Ah oui. Mais président wazalendo lobi yango olati omonika olati koti ya farde fallait pas chaper mena wazalendo te bango tu na kati ya bundaka babundaka na kati ya mboka parce que bango babundaka mingi koleka farde c'est pour bango penza soki eleki bango tembela soki eleki bango tembela vraiment kongona na yebite parce que baza bana ya mboka makila na bango balobi ekotanga pona mboka pona école. Ah oui. Ce sont des gens, il faut tout encadrer bango pe malam. Baza discipliné, bao sala musala malam. Vous allez encadrer bana wana. Pour babani ko bunda lelo te. Ah oui. Et puis bayebi mabele malam, bayebi secteur bazali, bayebi ba district wana ndenge zali parce que baza bana ya côté ya est. C'est que bayebi mabele, ba viva kuna, ba nini tout ça. Ouais ouais. Ozomona. Nana futa bango. Ba wazali. Mais c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Mais ce qu'on a place au Nengo Bakene peut-être que Zama Kamoba pour na mona yebi tout mané ba zogi mo ba rebelle le pourquoi ba renforcer ba zelon doté bon ba futa ba rebelle ba futa ngo de ata ba $500. Moté mama bena biso ba congolais yango nana ngo azwaki ba mercenaire ba bunda et tout mona place ba bunda place ba bunda te ba mercenaire ba ça même effectif ba ça même ba bon ba lobi baza soki 8000 soki combien ba ça batisa ki ko matsaka po mbongo l'état c'est ça le problème. Oui, vraiment c'est triste c'est congolais. Yangwana président Fachi, mon biloko epesa yo moi mke leçon pour yeba nan aux entourés na banani. Il y a très capital. To le beno ou to le belo moko président il y a diaspora ou to le belo moko c'est très capital. Dans sens c'est que quand tu compares Burkina Faso, c'est un petit pays. Mais Burkina Faso, un pays moko y a pas corrompu. Burkina Faso, à l'Imboga naïe. Mais nous, contrairement, il y a nous, les Congolais, l'Imboga n'était. Congolais pour les gens naïo, Kenya naïo, prévenir tout le monde à prévenir, tout ça. Bato bazo kofa kuna est-ce que Congolais toi na porteur tout ça. Est-ce que maweza? Ce que yo, tout ça il y a bato bande émission, une minute à silence pour bato ba kofi na Goma. Belé ba fana nécessairement que tant on sait ah vraiment ba besoin na Goma. Tout ça on a Félix T. Félix, mboka komeza institution. Batune balikaka. Institution toujours tikalaka. Toyo waka même mawa pona mboka na biso. Totala Félix T na minute ndenge zawa eloko zo senga penda tozala bon moko peut permettre biso lelo yo to récupérer mboka. Si on aura le compte à rendre, on va le rendre après. Biso na biso to kutulana. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Voilà président vas-y ningi ngolo bale kanisi moi ko bakisa so moi wana likama ko bakisa pa na kati ya bakamo. Likamba ko bakisa za nango mingi te. Oya Burkina Faso wa. Ya Burkina Faso. Na Burkina Faso, on peut savoir un exemple moi que les gars qui na Burkina Faso. Les gens voulaient assassiner le président de la République. Oui. Plusieurs fois. Alors, baye ba proposer mbongo ebele na ba soda ba tout baza pembeni na ye nzinga ya armée. Ba omonike baza vraiment na posa mboka na bango. Oui. Makila mboka na bango balinga etanga mate. Voilà. Baye komona président balobi voilà ba pesi biso mbongo to bomayo. Mais omoni ndenge ni narobi mais c'est simple. Bokende bondima ke boya bomanga bozwa mbongo wana. C'était des milliards Bake bazwi mbongo wana baye babi yango. Abi bo pesa ngona trésor public. Tozana besoin minduki. Tozana besoin to tonga banzela. Tozana besoin to tonga bopito. Baye tikela biso mbongo fele. Bolingi to salani. Voilà comment les pays marchent. Est-ce que biso congolais au salangote? Non, congolais coup de vomir ton bimèble là zo batia comme na batia belé. Voilà l'exemple. Congolais. Voilà exemple munene yangwana. Voilà. Deuxièmement, na Burkina Faso, il y a des volontaires oyo ndenge tozana bana oyo bazana est wana. Des volontaires o babenga bango ba VDP. Bato wana bazali ko bunda pe na front pona armée na bango ezala solide. Ozomona eloko biso tokoki kosala
Alors batuana nyonso il faut to entretenir bango malamu bakufanzala te bazala ata na mwa solde et permettre parce que bazali ba papa bazali ma maman bazana famille hein bakanisa ba famille na bango mais biso kuna maizo zanga même maya komela pamba zate iloka kolia te 2 jours 3 jours sona liete bongo bazoki mapola nini. Mais les problèmes pourquoi biso tozali toujours na comportement ya koloba la faute incombe toujours na président de la République. Azali garant ya nation, d'accord. Oui. Mais est-ce que le président de la République doit être partout? Non. Président a koki kozala partout. Non. A nommé batu wana basala misala na bango. Malheureusement pas compétent. Mais si ko baza compétent au moment où tolobi boye na président de la République. Il faut y basiko rôle ya diaspora. Diaspora to bundaki pona régime yutaki koleka. Tokoyana nuko kende ko wana oke na niko na neto zalana na sujet to longa bon to sauter to ya na makambo ya diaspora wana. En fait nengi c'est vrai par rapport à makambo yo nengi leki nengi banani tout ça bona boyo. Est-ce que siko entrer nanga parce que nanga pona sima nanga ya de Rwandais. Oui. Oh bazoya. Oui. Oh lo to bundaki bo biso ba diaspora to tellement ba combattre ba tellement po mupaya longa na mboka na biso ka bila. Dieu merci. Toujours de père et de mère fachi beto zawana. Mais sikoyo tant biso ba ko to mona siko nanga zoya to zobetele maboko azoya. Donc siko to zonga biso na problème ya ba Rwandais. Mais nazong selio siko question. Voilà. Olobaki très bien que congolais soko pesiye kaka $10 asali nini abomi moninga na ye. Oui. Asali nini abebisi nzela moninga na ye. Nanga était présent à CENI. Qu'est-ce qu'il avait dit dernièrement? Alobi ngai mutu na salaki monstre wana ngape na kolongola monstre wana. Quand il parle comme ça, il parle du président de la République. Exactement. Il y a Zali mwana mboka. Est-ce que yé soki alingi kozwa ville ya Goma, il faut pas boma. C'est ça. Batongo siko ya lingi kokoma mokonzi. Sikoyo batongo ya ko diriger banani. Soki lelo ozoboma bandeko na yo, lobi ko diriger banani. Mais soko nango yemo ko nanga za na munduki te nanga za ne logo te mais siko le problème c'est le Rwandais. Mais c'est ça le problème. Moutinho ça y bien que ce sont des Rwandais qui sont derrière qui nous attaquent. Les Rwandais nous attaquent. Mais ngai na linga koloba bingi te que les Rwandais nous attaquent. Wane komi biso le Grand Congo Tomi Kitisi na niveau moko yatinati ozomona. Ce sont les occidentaux bango bat bazo bonisa biso. Hier azo sala sale boulot. Moni azo sala sale boulot. Oui, go finir un jour babo maï. Mais ce qui bango besoin na bango ici li ba sala ni. Bango bazala ndengwana batindi yo après na sima nango soki bazana besoin de discuter ba changer na bango mutu mususu yo ba ali justement président pour en tant que président diaspora yo peut-être cause la moins idée par rapport à bakabundanga ndengo si en 2 ou 3 minutes qu'est-ce que tu peux dire pour tout changer sujet to en 2-3 minutes na koloba boy. Oui. Problème na biso ba congolais il faut te traiter yango entre biso ba congolais. Totika nanu ba makambo ya batu ya libanda. Soki tuzana likambo ndako nyonso likambo ezanga te. Soki likambo ezali entre bino bana papa na ba mama boko fanda bo sololi bo trouver solution. Mais jamais toki nous wa mutalibanda tolobi likambo na biso eza koto yaka kokotela biso oya kokata makambo wana. Non. Mais na minute c'est chaud. Mais oui, c'est chaud, mais pour na combien de temps? Parce que mutu nyonso obi congolais a eu conscience. Congolais a eu conscience. Jamais Congolais à l'époque abandonné hôtel mandenga hôtel malelo. Nanga koya ako diriger banani. Azwana yendenga mesani déjà juana ape manaye nanu kawana. Mais mboko soki bunangala soki bunangala bazongo bataka. Mais ça fait 3 ans bazana. Et c'est batonga ta toilette na mboka ngo. Cherche à comprendre. Est-ce que Batonga, Boulaga, Nango, merci. Suisse, il y a Afrique, non? Merci, monsieur Sirzum, président de la diaspora. Bon, toi, il y a un makamabino ba diaspora, c'est vrai, ba diaspora, oui, on parle de diaspora, mais surtout, toi, ba diaspora, président. Merci, c'est très gentil. Diaspora, il y a Poteza, bino bosali diaspora, il y a société civile. Dynamite, il y a France, 5e force. Oyo, il y a France. Oui. Pour la 5e force.
Oui, toza 5e force. C'est-à-dire, expliquez dans le Nazo Loba, Nazo Tala, président de la République. Oui. Président de la République, je m'adresse à vous en tant que garant de la nation. Ce qui est là, tozali diaspora, société civile dynamique, parce que biso, tozali ba député, oyo to pesaki ba candidature na biso, to bunda etumba, il y a 2023. Il y a 2023. Il y a 2023. Et bitumba to bunda ki, tozo ki na biso te. Biso nyonso presque diaspora tozuite. Tozongi. L'air tozongi tolobi oh. Mais il faut que tu bâti na nini tozuite. Justement, c'est là on ça bon. Justement, il y a un peu question là tout noté dans besoin. Pour na moni la Congo peut-être ba moni que besoin ba compétent, ba baza mieux placé. Probablement va député que par rapport à Nabino, parce que peut-être, je ne sais pas, comment vous expliquez que les autres là. Il y a des problèmes d'incompétence. Il y a des problèmes, il y a des Congolais qui oui, moi personnellement, je remarque qu'il y a des communes au Congo, tous ont la campagne, mais pas pour l'union, c'est la campagne. Tout le monde a fait des bango. Pas lourd, c'est-à-dire. Politiciens, oui, bana, banini, bakenda, basango, banini, tout ça. Mingi ba osala bango campagne, te ba fanda na bango. Tout le monde est un suspect. Pour balayer sur na bango. Mais bazalaki sur na manipulation na bango. Alors, biso sikoyo, l'air total tolobi bon, tozuite, il faut to kutana. To luka solution que prochainement biso to kweya nit banzoite. Prochainement, il faut que Zala, Tokoka. En parlant de poids lourd, on est sur Babimaki. Donc, c'est pour confirmer nécessairement que na Congo, net député, confirmer que les députés sont nommés. Mingi ba nomaki bango, mingi ba futaki mbongo. Mingi ba futaki mbongo. Mbongo etambolaki na ndenge moko kozakana te. Bon, non, mais Bamisusu va penser qu'il mbongo babimité. Bamisusu va penser qu'il mbongo babimina bangote. Voilà, Congo va député. Voilà. Ce sont des députés, Nandenge Babimi, Nandenge Nabango. D'ailleurs, comme preuve. Comme un net commerce. Ouais. Et comme un net commerce. Oui. Ozomona. Moussala, Moutounion Salinga comme un politicien à Congo. Parce que politicien, il y a un moment où bien. Politicien, Moutoroya, Otungisayo, Azate. Et il y a un voilà, résultat nango. Il y a un abisso tolobi diaspora. Il ne faut pas compter nabisso. Diaspora, tozali 5e force. Pourquoi tu as 5e force? Ah oui. Il y a un koya siko papa au batu bayeba. Mutunyon sazana Congo, azana ndeko na libanda ya Congo te. Mais ba oyo babima bango nde ba simba Congo. Nanini. Mbongo totindaka na Congo, c'est des milliards par an. Plus de 6 milliards par an, oyo biso diaspora. Mais nalingaka kombo diaspora te. Nalingaka nous les Congolais de l'étranger. De l'étranger, voilà. Biso ba Congolais de l'étranger, totindaka mbongo ebele chaque année. Lelo soki mutazo bela na Congo, téléphone eleli. Tinda boy. Soki kolia, ba makambu nyonso, mutu akufi, ba mbongo utaka na extérieur ya pays. Yango na biso tolobi mais entre temps Congo toza na mbongo ebele. Yango na bino ba journaliste boza 4e force. Biso sikoyo diaspora toza 5e force. Bakoki kolongola biso 5e force wana te. Yango na tolobaki président de la République. Biso pe tolingi tozala quelque part. Mais balingi binote OK nous avons forcé les gars pour balinga biso te. Nous sommes des nga par exemple naza papa nanga congolais. Maman nanga congolaise. On parle pas de ça. Naza demi Dakar te. Non. Voilà. Naza demi Dakar. On parle pas de ça le problème ne bango kuna ne balingo yo koma muta poto te prévaner. Sur la plupart des bateaux bokena opposé bakana c'est les intellectuels. Net ba salanga berté mosola tanga ba classe na ye. Tout ça bona na musika kutuna salier les sénateurs et des vice-présidents la diaspora. Voilà, na saluer na musika le sénateur Gentilin Ngobila Mbaka ACP toujours na pointe. Mais tant bateau na bazomona ke bino bona compétence pour la plupart des bateaux c'est des intellectuels. Oui. Botanga. Oui. Bozala ba compétence mo keneme. Bazo ko akize bino kaka ke
kuna lokola mpia ke sala bino vous appelez le côté yango molingo au sala retraite awa bokota na ki députation non non d'après bango oui wana eza bango d'après bango mais nazali apona répondre bango voilà vas-y batuma yoka yo toza batanzala te ah oui toza batanzala d'après bango nous sommes des responsables chacun de nous a une famille a des enfants nous sommes des responsables tokenda ki na bambongo na pour vous arracher le côté yango na bolingo tokenda ki na bambongo na biso bino po zo ka 21000 bazo non c'est ça nous sommes 5e force. Pourquoi? Parce que tous en ma proposition nous sommes là pour donner des idées au Mboka et Tambour. Ah oui biso toza force ya proposition hein, en même temps force ya kosalisa mboka biso tosengaka bango te biso tobimisaka mbongo topesaka même bango batongo bazana bambongo bazozwa yo fele soki bamakambo eza kuna babengaka koto babengaka na bato babima na mboka bango bato baza force yango na biso tolobi il faut to se retrouver aussi na kati ya force wana nakopesa exemple les Sénégalais, les Maliens, ba pays wana nyonso ba Nigériens ba nini tout ça. Bazana ministère au babengi ministère des Maliens de l'étranger. Sénégalais de l'étranger. Sénégalais de l'étranger. Mais biso pesa la mais balongola ki ngo ponani. Balongola parce que non ils ont discuté. Alors biso il faut bazong c'est biso ministère wana parce que omoni na Maroc par exemple bazaka na journée moko ya diaspora. Cela veut dire journée wana bao nyonso ba bima mingi ba yaka na mboka. Ezalaka fête munene bakutana na bandeko basolola banini parce que bangope batindaka bapesaka alors na bamboka wana bazalaka na bafavere bapesaka lere mususu babi na mwa oyo diaspora nyonso aza na eloko ya kotinda douane bakofuta moitié bataxe ekozala ndenge oyo bafutisaka biso te bafavere wana nyonso tozalaka nango te parce que toza na ministère elobelaka biso te deuxièmement toza na badepute oyo balobaka député des Congolais de l'étranger baza te bazongisi l'élection mbala liboso biso en étranger to voter la France aussi tozala ki premier pays oyo ba Congolais ba votaki massivement c'est les Congolais de l'étranger à France biso pe tozali diaspora numéro 1 dans le monde mais parce que en 2024 tozala ki plus de 62 000 Congolais awa wana eza chiffre exact mais na ndenge misusu non c'est déclaré tozali plus que ça alors na nombre tozali na dynamisme tozanango po toza dynamique hein? Les Congolais oyo bazana France on a sur pesi combo société civile dynamique voilà France diaspora société civile dynamique par rapport il y a force tozanango alors mon équipe est composée de 15 membres oyo baza comité directeur il y a diaspora société civile dynamique ce sont des députés malheureux na kati wana bauti ba parti nyonso toze belé koleka wana mais wana eza comité directeur ba o nyonso bauti na ba parti na bango po kuna tolobaka makama parti te mutu na mutu aza na parti na ye moi par exemple yoza muta parti nini ngai naza muta ACP ah voilà ACP viva viva ACP viva mais répondra te ACP viva ACP viva merci voilà je veux pas parler makam na bino merci on va ventiler contre président non na diaspora merci gentil voilà merci na diaspora société civile on ne parle pas de partis politiques parce que diaspora société civile quand on parle de société civile vous êtes au milieu du village oui alors pourquoi bino bolo baba makamba ba parti banini non parce que beaucoup tani bino nyonso pour pesa ni azate na kati wana alobao parti nange l'équipe banini tout ça non parce que ba parti misusu ba pesa ki batu na bango mbongo pour basa la campagne hein ba parti misusu mais misusu hein mais yangona na lobby ba parti misusu lo ba net biso to zoki mbongo oui on a pour ça l'émission pour un parti politique oyanga je parlerai de tout ça mais lelo nazali président ya diaspora société civile dynamique oyo et regroupé ba parti belé ngana ko ça la publicité ya parti nangate on a raison et ko bima malamu te tu peux pas être président et puis aucun le koloba makamba parti
là t'as raison. Non. Là t'as raison. Voilà. Yango no moni que biso to kutani, biso nyonso. Na ba Jerry Koli, to ebele. Ba Bertin Mosolo, ba Isabelle Kiakuba, ba Milton Bijou Milton, ba Lorraine Azalina Kati, toza ebele. Alors ba kando balaki malere boza au total bino tout boza. Toza qui plus de 100. En tout cas, toza qui plus de 100. Pour plus de 100 ans, tout le monde a bimate vraiment. Non, attends mon bimate. Biso na France kaka moko abima conseiller municipal. Oyebi nani Noli, petit Noli abima conseiller municipal. Vraiment franchement moko kaka. Bacheka na peut-être moi ma relation na ye azu moi qui conseiller municipal. Exact question il y a ba relation tete ko tiango na cadre wana te. Mais félicitations na ye. En tout cas Noli félicitations parce que ye mutabimaki conseiller communal ya Kala. On est vraiment sur 100 sur plus de 100 on a besoin. Beaucoup de raté parce que soka na oyebi Congo batika ko bato baza na place na ba député na ba fandi baza na place na ba ko tika bino pona nini yo senga na tika yo musala no ya ki journaliste wala lobi kaka parce que par rapport aux hommes yo musala na yo tika musala yo mbula nini yo banda bomako voilà merci exemple ko na biso génération il faut changer. Ah oui Batouana ba politicien ya biso ndenge bazawana mingi il fallait bala la pongi bazala disute batika place na batu misusu. Comment voulez-vous vous avez des jeunes bazana ba diplôme batanga ebele ba fanda na bango et vous avez encore des gens avec 90 ans 80 ans bazana ba poste bongo bana wana ba ozwa mbula nini bakoya kozwa ba poste na sena kuna mona uche mwana noche na député adjoint tout ça kaka famille moko bino bozaka wana bongo ba misusu wana est-ce bako sala loi moko te zala nécessairement que toko kezala kasi biso diaspora ba proposition tozana ngo ezebele tolingi biloko wana nyonso changer. Oui, merci, monsieur Surzoum, vraiment présent à la diaspora, société civile dynamique, 5e force, il y a France, c'est vrai. Oui, il y a des choses différentes. C'est vrai. Là, on te croit par parole. Est-ce que vraiment, comme un bon temps, ce que par exemple, il va proposer le bon, monsieur bon député. Sur ba peso 21 000 on va quitter na 5 na yebite vous allez sincère na biso ni toujours na sincère voilà sincère on linga boye 21 000 na yebi passe mbongo voilà le problème tozana ngona mingi baza wana ba yebi passe mbongo te merci boyo yebi sikoyo ngai na yebi passe mbongo parce que na sala bon par exemple yo on proposer net sikoyo on proposer ni ba député ba zoka combien yebisa bango ba yoka mais bako zo 7 000 bako zo 5 000 les amis, $5 000 les alliés. Vraiment, 21 000, on vira tous les jours. Bon, 10 000, on a 21 000, on a 5 000. Vraiment, c'est la néwana. Oyebi. Ah, frère, président. Pas vérité, moi, je vais te dire, salaire, nanga, par exemple. Salaire, salaire, on a un poto. Je peux vivre vraiment bien. Na mwasi na bana na s'occuper pe na famille sans problème. Ah oui. Mais les lots soki toke buda bitumba mingi tokenaki na bango bazana ba vie na bango bazana ba moyen parce que tokenaki na ba moyen na biso. On a dépensé plus de 100 000. Plus de 100 000 $. Il y a campagne na mutumoko. Mbongo wana utakiwa. Ah oui. Ils ont mbongo na biso. Il y a misala to bomba banini tout ça. Biso soki toke kuna tozo kende vraiment pour na mbongo te. Tozo kende pour na ko changer système oya biso ezana Congo pour système otozana ngo tokoki ko décoller te. Ah oui. Tout ça, le système est mabé, vraiment mabé. Il faut le système changer pour Mboka et décoller. Alors, biso, ma proposition, on va proposer des choses à condition que biso va accepter biso en tant que diaspora pour tous les belé. Diaspora, c'est pas seulement la France. Tous les États-Unis, Belgique, Allemagne, Mboka belé, voilà banine. Mais biso tous ali neti batali bosso. Oyo tombe makatrin wana. La France aza mutu ya train. Omoni ce qui France a bougé, ba pays misusu pe ba ko bouger. Yangona siko tolobi ke ba proposition tozana ngo, toko proposer tozana memorandum. To bongisa ki déjà pour na ko pesa mo président de la République pour ayeba eloko nini to lingi. Non, biso toko zela lisusu to biso ke ayawa banini te. Biso
président de la république ayebi mani mabe ko yamba bino po déjà bazobo ya bino ba yamba bino po ba yebi bato na ba local eloko nyonso na mokili ezala na suka nango. Ah oui, là tu as raison. Eloko nyonso na mokili ezalaka na suka nango. La Bible nous dit en Ecclésiaste abi chaque chose a son temps. Ah oui. Il y a un temps pour sourire, il y a un temps pour danser, banine tout ça. Obi eloko bomi biso lisusu na mboka. Distraction eleki trop na biso ba Congolais. Ah oui. Biso ba Congolais toza na distraction moko munene. Mutu na mutu azana musala na ye. Moi je suis pas contre o ba musicien bazo yemba eza musala na bango. Mutu musala ne eza ko yemba. Azana bana, azana mwasi, azana basi. Faut ba boko na ba famille. Musicien pe na France ba yemba biso pe atoke na musala zo kende makampe zo tambola. Mutu na mutu azana musala na ya pona ke azana ne musicien. Il faut continuer musala musala na ye. Mais na sengi na bango nde balo bakape likambo ya mboka parce que bango bazali batu oyo basimba micro balo bako mukile yo kaka bango mukile yo kaka bango ozomona wera sona lekana ki dernièrement alobaki likamba Congo na félicité ye bravo bango nyonso Kofi n'en parlons pas Kofi alobaki banine tout ça ozomona alors ba diaspora oyo tozali bazebele parce que moi je suis pas présent ya diaspora moko naza président ya 4 diaspora. Ah oui ozomona diaspora wapi na wapi mais Dersi aussi obosani Dersi avec notre doyen en passant par rapport à John Yabusele ouais ndenge tangi Kofi Olomide bo salate s'il vous plaît na jier concert munene na hippodrome de Vincennes bo so mardi ba biais en vente quoi voilà ça parenthèse s'il vous plaît merci. Alors tozana ba diaspora ezebele oyo ezolite pona mboka tozana batu misusu basala mingi pona mboka et bazo continuer ko sala. Alors bango nyonso ba diaspora na il faut tozala bomoko toza benimité tozana cause moko tozobundela mabele na biso ya Congo mboka na biso devant mboka na biso biso nyonso il faut tozala bomoko muto atika la simate. Merci président muto atika la simate wana na moni si jeune tolobila ngoma mingi suka nango malgré silence ya ba député malgré makambo to ba député la moni kuna na parlement balobla makambo te yo ko loba nini peut-être justement même pour une minute quoi mais ngana yebisi bango bande ko nga député bino boza wana pona osala ba loi mbongo eza na suka te mbongo eza na suka te omoni soki totali Congo bao basalaka kombo bazalaka na mboka nayebi te soki bozozwa ngo comme exemple te il faut bozwaka ngo comme exemple ke lelo kokozala na mbongo lobi okozala nango te basalero bino boza nango bosepela lelo mais lobi avec la nouvelle génération basalaire wana ekozala lisusu te amen basalaire ekozala lisusu te tout ça merci Surzio ma basalaire ekozala lisusu te pona ba deboki ba député ndenge ba lobi merci et un peu problème te bon profiter ga lelo ne bon profiter bon lobi na biso mutaye ba gezanza Surzio la menace sikoyo tokende bitumeza na mboka constitution il faut changer mais kaka ou pas pour président soulever les va changer va revoir ou va changer constitution peut-être tu as juste un mot pour changer constitution il faut bandeko batanga ka constitution les problèmes ezana na biso na Congo ezali mingi batanga constitution te mingi ba éviter constitution na biso Congo ezali alors ngana ju exemple mikolo yo l'excellence Sylvain Mutombo azo redynamiser ba jeune pona makambo etali constitution makambo etali mboka na bitumbeza na mboka. Alors na constitution na biso soki tozui article 61 62 na 63 il faut totanga yango po epesa idée na bato bayeba constitution elobi nini pona moko na biso. Na article 61 balobi en aucun cas et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après: les droits à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Bitumba o ezali na mboka baza na droit kosala biloko na bazo sala te parce que constitution na biso epekisami nanga yo ozozwa ville
bongo ozoboma lisu bandeko na yo constitution na biso na article 61 eboyi yango pourquoi bozosala yango l'interdiction de l'esclavage et de la servitude bozozwa bato bozotia bango besclave constitution eboyi yango les principes de la légalité des infractions et des peines président lobaki justice na biso eza malade. État de droit, il faut moutonner sa droit à mériter justice ya solo. Les droits de la défense et les droits de recours. Biloko wana nyonso, il faut bisoto za la nakati. L'interdiction de l'emprisonnement pour dette. Mutazana nyongo na yo obwaki na boloko. Or que constitution epelisa samba. Sanko samba. Ozomona. La liberté de pensée et de conscience et de religion. Alors, pour la religion, Nzamba lobite lala pongi, mutoya botolinda kuna yo lali pongi. Nzamba lobi no ndengona. Nzamba lobi osambeli, osengi. Mettez-les-mains. Oui. Israël. Baka Israël. Balobi Jésus a le kanagi dans Israël. Azamo na Israël. Pour na Israël ba minduki. Ah oui. Pourquoi Nzambe wana azobundela bangote bazana minduki? Nzamba lobi senga. Apesho minduki ozala makasi po écraser l'ennemi na yo. Biso na Congo to boyi ko sambela te. To sengi na Nzambe, Nzambe salisa biso armée na biso ezala makasi. Ah oui. Ezala na puissance. Mais pour ezala na puissance il faut to sala nini. To somba minduki to équiper yango. Ça otoloba nécessairement ba église bo sambela po bitomala. Est-ce que la présidente non, koko fanda to lali pongo zo sambela bitomala yango moko. Non, il faut te répéter. One is un rêve. Et il faut qu'on laisse de faire croire aux gens qu'en dormant, Bitumbeselina est. Non. On demande au Seigneur, to sambeli, nzamba yokeli biso. Abina pesabino mboka oezana nyonso. Mais bo sambela sikoyo bo senga, armée na bino bo bongisa yango, po bo écraser ennemi. Alobite ke bola la pongi bolia bo sakana ndenge bolingi ale batu baya na mboka na bino basalo ndenge balingi eza on dirait yoza na mwasi muto ayi alobi à partir alelo mwasi azaya yo lisute mais bitumba moko yo obunda oye bango te pourquoi pona mwasi na yo muto alinga zozo bunda bitumba bongo pona mabele na yo ozana droit obunda te. Ah oui. Voilà. Alors dans chapitre 4 il y a article 61, Baken à article 62. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi reste la loi. Bato nyonso bazo iba na Congo. Est-ce que batanga ki constitution? Ah oui, c'est ça. Nul n'est censé ignorer la loi. L'air yo ibi mbongo ya l'état. Mais on a une infraction monene. Infraction ba auto bato ba oui ba kono ba auto dénoncer ba lobi ke baza ba blanchir bango ke ba yibagité baza lo ba yibagité yoki yango makambo ya ba yibagité ba tiki bango donc ba 60 000 60 millions et que Israël mutombo et pas yozali na pesio grand prêtre est-il vraiment samizanga wa wiki koloba. Alors toute personne est tenue de respecter la constitution et de se conformer aux lois de la République. Alors, yonde siko lobby, olingi ko respecter constitution te parce que vous allez intouchable. Te biloko wana diaspora société civile dynamique aboye yango. Tolingi disusu biloko wana te. Alors article 63 lobby, tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays. Et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Bongo yo siko zo salani. Constitution etindi yo o défendre mboka na yo. Yo siko fandi ozo zela. Mais tu siko ozo répondre des questions dans le bac siko prendre le camon changer constitution. Est-ce que va changer on va changer? Non, le problème est à changer constitution te. Le problème est il y a certains articles de la constitution, il faut batuba tanga yango ba comprendre yango. Il faut ba acteur politique. Le président Lobaki voulait Europa changer la constitution. Wana président Lobaki na ye, il faut te comprendre na contexte ni na Lobaki. Ah oui. Il faut te comprendre na moment président Lobaki yango, a Lobaki yango pona nini na contexte ni. Quand tu es entouré de gens, bazoko maltraiter yo, bazali ba hypocrite ba nini tout ça, o lobani. Okolo ba biloko ndengwana. Donc ba ko changer la constitution alors. Non, ko changer na lobby avant ba changer constitution, il faut population. Ba ko ça là ce qu'on appelle le référendum, ya ko tuna
population est-ce que bolingi ou bolingité peut tout changer. Yo en tant que chef il y a diaspora représentant c'est comprendre le Kamakoto va changer ou pas. Dalingi va changer certains articles de la constitution mais pas changer ko changer nion so et zana tinate parce que modifier alors ba article yo déjà ezolo ba déjà biloko to ko sala to changer ngo ponani. Ah, on va modifier, on va modifier. Il y a certains articles que modifier. Par exemple, Mabele Nabiso. Hein? Par exemple, Mabele Nabiso. Pourquoi tu dis Mabele Nabiso n'a pas? Article 1 est en mon côté. Pourquoi tu dis Mabele Nabiso n'a étranger? Article 1 est fait long. Va changer. Mais Oyo, par exemple, quand on te dit tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre les pays-bas, bon changer vous prenez il faut changer les éloges comme sous pour amender pour modifier les éloges comme sous mais modifier on a tout ça la guerre pour faut modifier non la guerre pour la constitution ah voilà le lobby article ne peut nier de ça que constitution et lobby tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre les pays et son intégrité territoriale face à une menace. Notre pays est menacé. Exactement. Cela veut dire moko na kati na biso il faut ça ngana za mwana policier ngana za na bana mi balé balingi ba kota armée na lobaki na bango soki bo kende bo bundila mboka bo bunda makila na bino za yanga congolais. Ah oui. Alors c'est dans ce contexte on voit des choses. Mabele Nabiso etikala Mabele Nabiso. La constitution ezotinda biso to kwende go bunda. Article 64, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Toyo Kango Malabu Badekunangai. Article 64 elobi na biso muto azoya kozwa mabele no na makasi neti nanga na Rwandais pour nanga neti nanga na Rwandais. Article 64 boyebisanga pourquoi boko changer. Pourquoi tu changer? Article 64 le lobby, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Constitue une infraction. Alors, si Kobino Boyoki Yango, Nanga Aza une infraction devant la loi, devant la constitution. Merci président. L'article est très très important. Président, nebi ke ozana fondation moko sala o esunga batu mingi na kisaza komo nango Fosidec. Ce rôle ya fondation ngo et ça la nini ezani yango expliquer batu ba profiter peut-être o batu bazana besoin ba s'adhérer na fondation Vande Kunangai ndenge mboka na biso ezalaka ba voyage to salaka na mona ki pasi bande komisusu bazana ngo idée ya kosala fondation Sirzum eyela kinga. Alors fondation Sirzum na moment tozoloba tokomi kokotsa ngo na ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa. Poto bandela kiango na ville ya Kinshasa tolobi il faut Fosidec ezala na ville ya Kinshasa. Rôle nango ezali ya fondation. Rôle nango ezali ya aider ba femme veuve orphelin ba jeune fille oyo bazana problème ba maman maraîchère. Parce que par exemple ba tekisa kamapa bilongo daga basi mebalite bon fondation nga basi non mais tozoya ce que tu oublies que ba maman ba bota kabiso et ba maman ba sala misala nyonso ba papa ba kokate tala nombre ya ba papa ou bazo sente bana ba sente ba jeune fille ale akimia kenaye bazo musala waneza biso fondation mtozo so s'occuper nango hein bozo bota bana bo boaki bango siko fondation zo salani po bana wana baza venir ya Congo lobi mais bino boza incapable ya kosala yango mais boza capable ya kobota mais incapable ya kosunga bana wana. Alors la fondation eza wana ezo s'occuper nango le cordon tozanaye nanjili Alain Mtimba ye mutaza cordon ya fondation Sirzum ye mutaso kipaka na biloko wana. Alors biso topesa ka ba carte
mutu ba maman ba texaka mapa par exemple totali capital na eza combien to pesi capital na ye abandi ko texa et suivi ezali otoyeba ke mbongo ya zwaki azo sala ngo commerce biso tozo ko pesa bango ba fond pour ba sala quelque chose lobi ba ko futa bandako ba moi ba bénéfice bazo zoa et ezala mais suivi ezala pour lobby bon mususu mona azui lelo lobby akoyi ozomona parce que mbongo nguka ya ngwana zolia nini tout ça mais ba suivi ezali ba veuve bazo souffrir alors biso to sali eloko moko pona ba jeune pona mikole koya pour to redynamiser la jeunesse ya ville à Kinshasa na makambo etali vraiment combat ya numérique guerre ya numérique fondation alingi kozwa quelques jeunes na maboko pour na basa la combat ya numérique parce que ba pays misusu baza en avance sur nous baza en avance bazo bimisa ba image ya lokuta pour faire peur aux gens la fondation alobi non il faut ba jeune na biso batanga par exemple papa journaliste mwana no azana mayele voilà bango nyonso na ndenge tozwaki ba jeune wana na mwana nanga pe azana kati banini tout ça ba pola na informatique na nzoto il faut que zo bango en charge yango na fondation a décidé azo ba jeune wana en charge pour vraiment guerre ya numérique et banda contre ba pays au misusu bazo sala biso mabe siko siège na bineza normalement siège na biso ezana na poto tozana blamini na poto tozana blamini na Kinshasa tozana njili na Masisi boza ba membre combien de membres boza na fondation na Kinshasa to commune na 1000 membres. Mais est-ce que pour la deuxième, est-ce que ça a facilité aux bateaux? Les ali question au bengi ngamo président au benginga numéro de téléphone numéro de téléphone numéro de téléphone au bengi et au sali adhésion na yo. Ouais, justement en parlant de la fondation bandeko na biso fondation ezelo moko to mesala ko sunga. Tant déjà montation initiative faut tout que comparer à bateau to me konsultonaka. Toi ba mbongo mike to la biloko mike to zo kana fils qu'un petit rien fondation to pesa bino adresse ya siège awa na chaise na Kisasa pour au moni encourager ba idée boye pona nini boye bi mboka na biso pauvreté eza ebele dans le bakulu na ndenge bakoma ebele or ce qu'encadrer ezali peut-être on peut plus parler de kuluna parce qu'encadrer ezali bana bazo sunga bango mo loka kolia banani ko aider ba maman na basala po et permettre ba meka ko kise ya ona bandeko na biso encourageons les idées pareilles donc encourageons pour la nini c'est pas que ce qu'on y a parce que biso toujours ba connaître en arrière penser ce que to pesi mo ko tena poche que nous sommes meubles au lieu to kan sara nengwana to sunga parce qu'il y a des preuves la prochaine biso to sala quand on va parler uniquement la fondation naie akoyela bino ba preuve siège place elena ba biloko ba sala kana makambo ba sala yangona to encourager ba initiative parce que c'est très important yangona s'il vous plaît bana poto ba diaspora poto parce to fanda kawa c'est vrai moi biloko mike natuna président fondation président sur Zoom est-ce que vous aurez pas matériel vous aurez mon tazana moi loko tinda pesa pour na péter pour la fondation est-ce que vous acceptera ngo bien biso to comme tana besoin ça la don ça la rane on détourner non jamais pour ba yebingai to mona be master belé ba récupérer mais bon c'est bizarre ba yebingai na koki kozala na idée wana te atamoke na vinanga parce que na sena salaki vinanga ndenge nazabona sena salaki vinanga na kowela vi nini lisusu lelo ozomona alors ba biloko wana ezalaka tozana ba association o misusu toyokana na bango par exemple les ba pesa pour sala espèce ba pesa pour tonga ba école bo expliquer dans le bango au moni mutu soka zana projet po na Congo ba projet zebele mutu soka yeli bino projet botali bo sepeli nango boye na bongo bo financer boye na bongo bo financer
Par exemple, association Les Abigail. Tout ça, maman a mis son pasteur Marie-Claire Ntumba, que tu connais très bien. Ouais. Marie-Claire Ntumba, Les Abigail, a même Kabilo que Utawa, qui n'a pas l'air, na Kinshasa. Il est père s'occuper de ma veuve, et tout ça. Aux hommes. Alors, l'association, on a biso tout ça, naza membre d'honneur kuna aussi. L'air mususu nazo à côté nanga fondation ces hommes, na pesi na Les Abigail. Si on a fondation sur Zoom, bateau bazotala yo, c'est vrai, initiative est bien. Peut-être moi moko bana bateau balingi ba adhérer bateau yo bazana besoin peut-être ba me ko soutenir fondation soko zala moi likama lo bana bango quoi. Na koyebisa bango kaka fondation ezali installée na Blanc-Minil, les Blanc-Minil les ans na 93 na Saint-Denis, 5 allées Salomon de Brosse na ville ya Blanc-Minil. Numéro de téléphone ezali 06 21 52 22 20. 06 21 52 22 20. On a un numéro et un téléphone et une fondation. Alors, téléphone, il y a Kinshasa, nous avons un moutoute. Bon adresse. Na Kinshasa, il y a 51 avenue Kwango, na commune Ansel. 51 avenue Kwango, na commune Ansel. Alors, le cordon na ville ya Kinshasa, le cordon régional, provincial, comme on a eu, Alain Nsimba azali pasa yende muta coordonnaka fondation sur Zoom na ville à Kinshasa. Merci bandeko Bolandi to komi president ko suka to komi ko chité Jidi Kando ko bosana te fondation yom to linga bloka bosa dere Goche Boulay bosa dere a toujours très important. Ma tueka Gilles Matueka s'il vous plaît oya fondation sunga biso bato. Alors to remercie Idino Image na nengi ameko soutenir biso pona émission les kamalam bandeko to soutenir comme initiative mboka na biso ebike soki biso to salite nana ko sala lususu bolongo la toujours makana mboka na la place ya Nzambe est-ce qu'on met la batute non ngambete boy véritable photo s'il vous plaît photo Joël Mbetenge ndenge na telemi boy na yaka na aventure te pona kosa te na message ko kosa te na le baka toujours vérité si un petit souci monio boya bo monanga photo Joël Mbetenge to komi na soka s'il vous plaît bandeko ba mbote belé bo s'abonner na chaîne nabino bana Mbetenge News TV na panda sango ya Congo ba chaîne botala ka epesa ka bino information juste na temps réel s'il vous plaît. Merci. Journée internationale des droits de la femme, Nakatia Viry-Châtillon. Rendez-vous Esabe Moko le 22 mars 2025 na salle Glody événement. Yassika Nakatia 91 91 soirée internationale des droits de la femme Oyozabo organisé na Bamama. Coucou la famille, Tobin Sibino na soirée na biso Oyeza événement le 22 mars na Esson na salle na biso yangoyo Glody événement que la sabino salle na biso bisika événement économique ba bi soirée les puta journée de la femme Tobin Sibino ba fille ya bien ba tonton ya bien Esson boya bo soutenir ba sœur na bino de partout boya bo soutenir ba ndeko na bino basi ba leki na bino ba ya na bino ba mama na bino Tobin Sibino na soirée na biso eza le 22 mars ba le ça va inda ça va chauffer le 22 mars les makambo ba bi liputa les makambo ba mama bokanga liputa ndenge bolingi kokanga ya mulai ya mukuse ndenge bino mo bosepela donc déjà na toze la bino pe maboko ofungwama le 22 mars bandeko bozanga te boya to sepela elongo bolelaki mingi na Esson eloko ezalaka te droit d'entrée zali bongo na 20 € seulement ortonie funi mbongo bozanga te billet yango 20 € ya pamba ortonie funi mbongo 20 € soko koti oyo fele juste quand on somba consommation na kati en tout cas kolia eza gogo boya to sangana ensemble Sabino zali bongo DJ Geneva na bilili boza bongo na Edino Image pendant sango ya Congo na cérémonie to sa bongo na le célèbre bon comédien Adi Londolé le MK Mswahili kozanga te Jeannette Malangi ba mama ya Superette du quartier ba mama ya Bengazi bozanga te oza bongo makambo na bino numéro ya téléphone yango wana to marqué yango na se ya bilili na biso journée internationale des droits de la femme na kati ya 91 to 91 ya boye esalema te oya zangi akozwa libongo tulu
Patrick Malwavengi. Papa, nini? Papa, nini? Na balobele lo banda kunati. Omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ko sobele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il nyelo bozotina na mboka ti. Ozotina na mboka ko. Ozotina kandi na telemiawa na nzela. Na tina ka biloko komaka bien. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tina lo na mboka. Ozana agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Non, mais ça toque comme ça. Boyete, ngana zana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malwavengi kunande nazana assurance. Bon, papa, bazana carte fidélité. Problème ezate. Obebana. Papa do kanga muyibi, okanga muyibi. Nakanyo muyibi ko. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Sunganga papa. Na musalo ni. Patrick Malwavengi ye Global Express awa. Donc ngana tindaka kaka awa assurance libela. Papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tindaka colis à avion ou esalaka des jours tous appena fret maritime. Ba fret ya avion ya on bengaka fret aérienne. Esalaka des jours tous tindaka na 3 pays ya Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza appena commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo so yo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanca, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Toza na nini na Potopoto na Mongali. OK. Ba bureau na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh papa, vous avez pas contact nango te ya agence nango. Vous avez pas contact nango 25 rue Léon, Château Rouge. Global PM Express, agence ya fret ya mboka na biso moko.